papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki Satiro ila takalia yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambumezo bima na nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène, Masiandoki TV, oh, Mama Bino la Cabino, Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino, Bafre Makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nengen Alobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo et Irène, Masiandoki, Essa la vraiment bien Makasi. Yango to ebisa kabande konyon, Sobazolanda Biso partout dans le monde. Ba, oh, nan ba sabona na site, bo sabone, oh, site ya maman bino ba o déjà bo sabona bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la tozo senga beskiz na bandeko oyo balandaka maman Irène Masiandoki ba mourir na ba mourez ba papa na ba maman ya Jérusalem ndenge bozoko maman Irène ozomona nsusu mingi te nazomona ba message na bino na kosenga vraiment ba sorry bomeka kolimbisa paske toza na poto boyebi soki bomoni masolezo beta maboyi maman Irène azomona na te seke naza mwa busy makambo eza ebele lokola bato babengaka maman Irène Masiandoki masolo comme ebele ezosenga tobeta yango boye ebima po esala bandeko bazopesa biso masolo pe bien makasi en tout cas to se comprendre na likambo oyo mama Irène azali très bien nzambe soka bateli bokomona nga po moko pe nazomona na kananga bo mesa na boye masolo ezokoma ebele voilà bandeko bolandaka biso partout nzamba pambola ba oyo bazo soutenir biso lokola bala patron na Betty moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka sponsor na nga ya mvwandu umela tobosani te porte parole na biso ya Maele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya bunde sendenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlanda mesana kobenga ye Tazi Vita Imana. Voilà bandeko bolandaka biso partout. Merci na mama Bibisha Mwanzambi et uno en direct de 001 BBC de moi-même Tobo Sanité Naomi Eyale Abel na kati ya Luton balobi ma copine umela tokendaka bongo na bato nyonso basolaka bien na biso ndenge topesaka merci na ye moko ya Willy Musheni le vrai code mboka Tobo Sanité Béa Zachary Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya France balobi ya Béa umela opeselinga bambote na mama Lili motema ya papa Oscar na kati ya
France. Bamouré na bamouré zignon so balandaka biso partout. Merci na Béatrice Lokilo ya vie na nga fils. Lokilo na kati ya Londres balobi couple tokos ya kosamba ezate baziwa pi mwasa longwa lokola Béatrice Lokilo poko mandeti nani. Ndenge na ebisa kabino mama Irene ayela kabino masola solo tobeta ko bergine te na mekaka pe kosunga batoyo balinga kozala propre babongisa teinture. Na ebisa kabino na bemission na nga nyonso. Logo na tiaka bakomaka Grace Light ezalaka ya mama Cornelia Lutadila na kati ya Allemagne. Numéro na ezalaka wana. Yo mto lingo somba gamme na otela ten métis ko hésité te. Zwa numéro na sola mama Irene. Benga eto lingo la ta kitoko chemise na foulard complet. Ba fantaisie ya kitoko ya moskino ya kitoko makasi eza epa ya mama Cornelia Lutadila. Bomona ka logo na ateka kabiloko nyonso babi boutique rebote kolata kitoko. Eza wana patron nango ezali Cornelia Lutadila mwasi ya papa mwana batu ya tele si asololaka kitoko. Ndenge na ebisaka bandeko nyonso mama Irene ayela kabino masola solo tobetaka aubergine te. Bana colonne, bana bundesi, nazo ebisa bino eloko moko. Toza na vie na biso Pochan Andel mobange na shipping balobi respect na vie Pochan Andel parce que balobi epa ya Pochan Andel nde logique elalaka. Yom toza na carton ngo tinda na Congo Kinshasa tope na Angola benga Pochan Andel mobange na shipping na kati ya colonne na plus 49 152 0 251 77 31. Tinda kolino ato tie diamant na kati ebunga kate. Balobi ya lokola Pochan Andel azate balobi mo bange na shipping na kati ya colonne azo sala musala comme il faut. Topesi vie na biso merci ba bravo parce que ba retour ezozonga ke balobi Pochan Andel Oumela. Voilà, merci pour la patience et la fidélité maman Irene ayaka boye na la kabino masola solo a tobetaka aubergine te. To sais la ka proverbe 19:20. Bande konanga liso na zobeta binza solo ndeko moko ya mwasi apesinga na pasi aza na mboka ya France. Mama Irene beta liso na ngapona koyebisa batoke kimutema mabe ekomi mingi na mokili. Mais avant na niata liso lango balobi santé nde makambo bana poto. Mama Rosette bikulu na kati ya Hollande ba yogurt eye. Yo muto za na pa chimiothérapie, oza na pa cycle diabète. Olingi cycle za la stable. Benga mama Rosette bikulu pi bezoleka epana biso. Na ebandela liso na tie publicité ya mama Rosette po bozwa numéro ya téléphone na ibo benga ba yogurt eye. Yo muto si chimiothérapie bongisa makila parce que o éviter maladie zonga lisusu benga mama Rosette bikulu liaka ba yogurt wana. Ozana mwana zana problème ya peau ba yogurt wana ezosunga po ezosokola makila. Ozana diabète cycle za toujours ya komatolinga za la stable benga mama Rosette bikulu na kati ya Hollande. Numéro eza na publicité on a tie na liboso bolanda yango ekosala biso bien makasi. Voilà, merci bandeko nyonso mama Irene ayaka boliso nazo betela bino esalinga pasi ndeko na France abi mama Irene naza fille congolaise na botami na Kinshasa na botami na famille moko to botami 4. Mama Irene tokola ki bien papa na biso ndeko bokola biso na kimia ya kolia tozai kolia ya kolata pe ya komela ezai komonana. Papa zai kobunda lokola papa nyonso ya malamu pa bokola biso pa pesaki biso chance na vie totanga ki pe classe malamu. Mama Irene nga na ya kozwa libala na nga na yaki na poto naza na mboka ya France ba grande sœur na nga batika na Kinshasa na petit frère na nga. Ponga naza avant dernière ba ya liboso baza mibale ya basi oya suka nda suki aza mobali. Mama Irene tovanda bien na baya na nga metango to bandai kokola eza na grande sœur na nga moko oya liboso te ya mibale abandai kosepela na nga penza te kobeta beta ngai bilo mwa bo me mama azai koboya eloko wana po mama lingaki nga mingi. Mama azai ko forcer katika kobeta lekino ozonyokola ndeko no pona nini azaki vraiment na bolingo na nga te par rapport bandeko mususu. Mais tokola ki kaka bon mama Irene ndenge na yaki France pe libala awa ya kosunga soki ezali na sunga ka famille na nga ndeka zaka na poto mwa 100 mwa 200 pona kosunga famille ezanga kate. Mama Irene to yaki kozwa problème na famille papa na biso ayaki kokufa. Tant papa kufa ki bandeko bolanda solo très bien bo partager bo s'abonner na Irene Masiendo kinga na beta kaso na beta ko aubergine te. Tant on a ebisa kabino Jésus Christ revient bientôt moi na moto azozonga. Jésus Christ revient bientôt ndeko nanga partager ka masola mama Irene ezalaka slogan te. Slogan mama Irene ezalaka ebete linde zo boma bango ba bana jiba bébé ngande mama pona beta ka masola solo aubergine ezalaka te. Yango nazo rappeler moto za na ba témoignage na yo lisolo ko hésiter
hésité te benga mama Irène na kobeta ngo soko bitanga mboka na kotanga so biko tanga te na kobomba tanga kombo na kotanga te na kobomba tokendaka bongo biso logique na musala respect ndenge kaka première dame de Lausanne alakisa biso merci komotema ya gobelisha balobi mama na Andi Regiluwa un enfant pas comme les autres na kati ya Suisse balobi première dame merci ko toke no bongo voilà bande ko bolandaka biso partout ndeko abi mama Irène ndenge tovandaka papa ayaki kozwa maladi papa ekokufa tokundaki papa problème ezalaki te tovandi moke mama tikaki na mwa banzoto kokola pe makambo ebelebe mama biso ayaki kokufa ntango mama na biso kaka kufi na remarke bandeko na nga na ba o bandai kolinganga bazolinganga lisusu te ekomi ya na biso liboso omi kotia kisongi pa petit frère nanga na sœur na biso mibale bayinanga mponga naza avant dernière naza na France mama Irène nga kaka na ya poto na libota wana mais soki nazwi nazanga kosunga te mama Irène na ya libala sina komi pe na bana misato na kati ya France mama Irène ba difficulté a poto yebi ndenge ezala mo naza nango mo pe na koyi kozanga mais soki ezali na pesaka famille nanga na kanga motema te mama Irène famille nanga eyaki ko changer bazolinganga lisusu te monsu na vandi kaka boye petit frère na biso suka abota mwana na epesi apusani mwa jeune fille na ye abenganga lobi tantine na yoki bazoteka lopango bakoteka pe mobimba te bakoteka ndambo eske papa ayebisi yo abi en tout cas na yebi yango te nazokonka epana bombanga tansu babombeli yo mama Irène esalaki nga bien te nakanga ye motema me na ye kobenga petit frère nanga natulinga abino bozoteka lopango sambo yebisa nga abi nga te muna ye nateka lopango solola na grande sœur tinge pe ye na biso ya liboso ye moto azolinga teka lopango me tokoteka mobimba toyebi ke nga navandaka kuna te wana petit frère nga nafutelaka naza na famille nanga tokoteka kaka ndambu pe permettre bango mibale baya lokwa libala eza te bavandana na bana na bango batikala na ndambo wana po soki toteki mobimba bakozanga esika ya kovanda nga nayebisa eza pe ida mabe te boteka ndambu mpango mpeza nango monene boteka ndambu sa mbongo wana tokabola ndambu esala biso pe bien leki nango bala bi asuki ka wana nabengi grande sœur nanga ya mokolo ya liboso na mandi kosola na ye ntango mandi kosola na ye grande sœur nanga bi tozoteka lopango ko tokoteka ndambu ekotikala mpo biso tokozanga adresse te tokovanda mpo eza lopango papa atikela biso bana na ye ya problème eza te boteka nzambe asunga moto amonana asomba wana bosalanga kaka sini ya nanga lobi bakosala sini mpo yo nde nani bolanda lisolo eske nabuka lopango yo kombo na kutu kuna ezali mama Irène esalinga bien te abiyebi te na Kinshasa mpona koteka lopango batunaka bana nyonso baza na bakombo wana na kati ya buka lopango fo bamona bango soki kombo ezalaki tonga tobengo tike esala lettre tozala nango awa ntango moto akosomba toyebake yo mpe oza d'accord toteka moi teke tosolicite na biso yo te mpo kombo na buka lopango eza te epui ndenge lopango ekotekama kopense na oku te kokozwa ata infra kaka na kati ya buka na mbongo lopango ongabi yaya mpona nini babi nayebisi yo yango wana yo kenda poto biso oza na Kinshasa yebi pasi yo biso tomona awa te bateka lopango basumbo batino na poto omoni bato bazobana babokoli yo batangisi yo okoye mokolo yo mpe moto ozwa chance ya libala okenda poto po wana eza ata nkombo ya biso ya mibale po wana ezalaka ete azwa chance ya libala wana soki boyaka na bakindokino na bafamille ya bato toyebaka te awa makambo no eza kutu te bosanango mama Irène esalaki nga bien te ntango alobi nanga bongo na kati ya telefone abengi petit frère nanga alobi na alobi no bongo petit frère alobaki eloko te loko aza mwana mobali na bengi grande sœur msu na yebisa ya azane kama maloba mabe bongo kolanda na yo yete mama Irène esalaki nga bien te na bisoki na bengi batata mwasi ntango so bayebi na moto baoteka lopango ekoma lokola nake kofunda bango epai ya batata mwasi nakanga kaka motema na rappele su grande sœur mama Irène grande sœur nanga nayebisi grande sœur mambo alobi nanga etungisi nga makasi pourquoi olobi nanga bongo alobi nanga benga batata basi na ye sikoyo azongisi nga na ide nanga nga na boyaki na bitango na kofunda bango yebisa bango toteka lopango bayebisa soki oza na droit na kati ya lopango oyo mama Irène esalaki nga pasi nazala na droit te ndenge ni lopango papa na nga na mama na ngai yokala nga jea na nga zoloba na nga esalaki nga vraiment bien te nabi te nakobenga batata mwasi te malamu nabenga mama leki moko tosolaka ne malamu na explike ye nabengi mama leki na biso na bandi koexplika binanga tika bateka lopango eza ya tata na bango kokota makamba lopango ate lopango ebomaka yoza no mwana yaya yakano na ndako wana koya mama yaka na nga na ndako ande na bi yaya ayaka no koya oza no mwana ya papa wana te oza no pe mwana ya grande sœur te grande sœur na bolingo azalaki nango yaya alokotaka yo foto yebiso vérité soko mwasi munene bandeko no bazo se comporter mabe bakoya kobeliso mutu pamba fo yeba vérité oza no pe na poto
abi ozano pe na poto koza na société grande sœur alokota kwa biso toyebi koza mwana grande sœur te toyebaki moma nini tokoyebi biso me bandeko no bakoma bempoli meme biso bamaleki babangaka biso susu te mposa na bango ezalaki bayebisa o vraiment ke ozalaka mwana tata banda kofingo biso moto maîtrisaka bango yaya kotia susi te oza na poto oza mpe mwana oyebi liloba nzambe vanda na yo yaya lokotaka o bando ozalaka moke na age ya 2 ans lokotaka o na wenze abokola ye moko mobali ne pa aseptaka yango bimaka lokola mwana kati ya ndako wana na lubuka lopango wana yo oza te kolanda mbongo ate ya eza biloka mokili oyoki mama Irene na bina maiki na biso merci nzamba pambola mama Irene nde na vandi awa nakoma lokola nayebi te naloba nazobela maladi nini maladi ezomonana te mama Irene naza na shock naza na pasi nalobi obetelanga biso nakosala nini mpona bandeko nanga mama Irene mama nanga lokotanga na age ya 2 ans papa nanga ayebi mama nanga ayebi mama kufa papa kufa bamama leki bayebaki mama Irene naye koyeba wana mo bazoteka lopango baboyi nga nazwa mbongo lopango na bango lopango ya tata na bango mama Irene eza biloko moki na tiki me lokola naza ndeko na bango te navandaki na bango bapesa nga ata affection ya kindeko mama Irene du coup grande sœur nanga abloke nga petit frère nanga abloke nga grande sœur msu na nde kotiela motema mibala azali motema mwa malamu grande sœur aliboso abebisi ye motema ye mpe abloke nga mama Irene natikali na mokili nga moko bamama leki oyo nabetelaka tolo baza bamama leki na ngai te batata mwasi baza mpe ya ngai te mama Irene nayoki pasi nabengi mwana tata mwasi na ngai lobi ngai nayoka makambo banda kala ça fait 2 ans biso mpe toyebaka na biso yango te pauvre mama na biso avant kufa ayebisaki biso tata mwasi moko avant kufa abetelaka biso lisolo na yo tomonaka ndenge akoyebisa yo te mpo na biso toyebi ka oza ndeko na biso mpo koli na biso kolanda bayano wana te bakóma na caractère mabe banayebi te bizani balanda mpo mama na bino azalaka bongo te mama Irene nazangi fami na mokili beta lisolo bana moto ata soki moto wana aza mwana mama na yo te soki bokolaki bovandaki zala te na manière rosolane naza desi naza na pasi bandeko nango nayebi bana mama na nga bango misato na miniti oyo bablokanga naza na ndeko te baza na Kinshasa mama Irene beta lisolo soki balandaka yo bazwa motema kibo moto mbongo lopango ekabola biso te eza biloka mokili mafection nakola nango mama Irene na bango nazokoka kodigere te kovanda sans bango mama Irene ekomi maladi na ngai ya mikolo na mikolo baza bandeko na ngai mbongo lopango bapesa ngai te mais quand même bafongola nga mama bakotisi na bana baniese na baneve bakomi kokima nga ntina bafacebook bazolongwa bamina nga nasali bango nini kaka mpo naza mwana mama na bango te bano bango baboti bamesana kobenga nga mama leki misu babenga nga tata mwasi diku na bana mama Irene surtout mwana yaya na nga liboso ya mwasi modeli tolinganaka nayoki pasi mpo na bengo lelo mama Irene mwana ana alongwa amina nga na Facebook abloke nga meme na stati na ye ya WhatsApp aza mwana oyo nalingaka mingi mpe mokili elobaka ke mwana wana akoka ngai esalaka ndenge nini mpo mwana mwasi akekokoka nga soki naza mwana libota wana te napesi nzambe merci mebeta lisolo mama Irene mokili eza mokie peut-être bandeko na nga bakoyoka lisolo oyo to bana commune ya Lemba bakolanda lisolo oyo likambo ezosalama na commune ya Lemba me na cité no ya famille na nga te mama Irene mpo na respect ya komba papa na biso me naza na shock ya makasi mama Irene bandeko na nga soki bakozwa grâce ya kolanda lisolo Irene beta na kozwa ngo na kotinda ngo ata na kanala bakamaradi na bango nayebi bakomisela bango naza na posa mbongo lopango te me naza na posa bolingo affection naza ndeko na bango naza na esika mosusu na kokende te bamure na bamurezi nayoki pasi nayoki mawa bamama oyo balokotaka bana babombelaka bana ke tolokota bino bakolisa bango bien eske basalaka mabe bamama ngani mpo na nini biso bana tokowa na bandeko wana toyaka koblesaka bandeko wana moto osi balokoti na age ya 2 ans bokoli bokomi esika moko ndako moko bokomi mikolo aza ndeko na yo aza ndeko no tozala mitema malamu moto akosungo na vie ezaka mwana mama na tata na yo te tokeba mokili eza na makambo ebele Jésus Christ revient bientôt mwana mwasi oyo aza na France aza na libala aza na bana ni misato mais aza na pasi famille ebloke balingi bateka lopango bakaboli kindeko babimisi verité mpo yazwa mbongo lopango te epesi ndeko mwasi pasi na mawa yango eso na Irene Masendoki TV tobeta yango partager s'abonner oza mwana Lemba tindela fille ya Lemba ekomela ba fille wana baza bana ya komini ya Lemba.
totangi kombo na bango te me lisolo ya mutu soko beti yango kolo lisolo ato bombi kombo ndeko nanga tokutanaka nango mingi ato tangi kombo te nazwaka na beti sola mutu na États-Unis na beti sola mutu na Londres mutu azobenga azoloba mama ya lisolo beti penza ya ngai ato tangi kombo te nayebi na mutu apesaki yango mona oseki kaka oluki kimia. Nzamba pambola bino bandeko nso banda mama Irene bo s'abonner na Irene Masiendoki TV bo partager ka masolo bo hésiter te soki bozana masolo bo benga mama Irene soki ozinga te insisto ko zwanga sala voice deke na koyoka na ko rappeler yo. Nzamba pambola bino ndenge bozo soutenir nga na musala ba prière na bino ezo sala bien makasi solo epesinga mawa to bo makinde kote pona lopango to bo makinde kote pona mbongo mwana azana 2 ans boko lesika moko bokomi déjà famille bozongisa kindeko bo bloquer moninga pona nini ndeko mwasi azangi mama Irene na koma na kimia te na koma na mawa na koma na pasi nyonso pona ngi koma ya pasi susi me mobile na komi ko kelanga mawa na bimi na zangi famille batango na balaka mutaliaka mbongo bana na ngezali mama na papa seke ba considérer nga naza bana mwana na bango pona nini te bino bandeko na nga bondima nga na eta o naza nango balokotanga na âge ya 2 ans nakobanda koluka mama botanga wapi mwana 2 ans mama na nga lokotanga na wenze nakobanda kolukela bango wapi ebela bambula oyo napesi Nzambe merci ndenge balobaka ata nazangi famille mais famille na ngai tikali kaka Yesu Masiya mobateli malamu. Nzamba pambola bino pona patience na fidélité ndenge bozelaka masola Irene Masiendoki TV bo s'abonner bo like tokutani mbala sima soki mwana motazongi tela na lobi bisous bye. Elbu ya fai nini mwa muke ya nazoluka bata agence oyo ezobima na GPS te bagence oyo bangola lokute eleki oyo biloko ekita na Kinshasa apo eki Angola bamiyibi yesolo wana ya lobana Angola na express ezaka na nsima awa epai Antonio Miala mwana mbala telema aleka conteneur na biloko na molai memanga kena soba Antonio Miala matako ya to ya Angola na express yango oyo yango ba changer ezobile siko Angola Luanda siko déjà Espera, tô vindo buscar. Bango bayaka tina ndako bengi na ndako baye kozwa ah bon oui Vai, Chaga Badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, naza kenda sikoyo. Antonio Miala obrigado na obrigado kakako batu tu ya Angola kila mabora osa yenda na partout bozali ah oui agence ya ngoyo Angola Express Batindilinga kodi ujipa ya mwana nanga la brigne na France. Banya poto boluka te tukanisa ki bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Nazi biloko na nga nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekomi. 21 jours mwana nanga la brigne na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Fresh. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada.